Voilà, fidèles téléspectateurs, émission sur le bien, et ça, émission de Bino Oyo, je suis sur Roland, partout dans le monde. Jeune journaliste du moment, Azana Diva Caméra, Jacques Lengalo, chaîne Ezara Kamoko, Congo, direct, officiel. Et ça, on a bien sûr, on a besoin de l'actualité à ville province à Kinshasa, Congo Mobimba, Yébake, chaîne Ezara Kamoko, Nakatia France, Eza géré na Yemoro DG, Yenani. Arnaud Vumba, yende makambo balobie solution ya biso ba journaliste na Congo nde tosalaka bolo. Sujet na biso journée ya lelo toza le 23 décembre au président Corneille Nangaa a annoncé qu'il na ba congolais tokosala élection na ville province ya Kinshasa et na Congo mobimba 26 provinces. Lelo le 23 décembre président Corneille Nangaa avant le 23 décembre, 2 jours avant, a annoncé qu'il na ba peuple congolais mais qui non to pesa une semaine pour la élection à kokisi ba makambo na été autant que président ya seni ba condition gouvernement congolais est réalisé qui était c'est là ba condition oyoye a sengaki lelo le 23 décembre a ebisi biso na bino ba diaspora ba congolais partout dans le monde que non élection ont dimanche il y a le 30 décembre et si je na biso question ezabo to pesa qui est 365 jours autant que ba congolais a réaliser à 5 une semaine est-ce que a ko réaliser yango dans une semaine. Bosala effort ya ko s'abonner na chaîne na bino esaka kamoko Congo direct officiel oza gérer na yemoro le grade DG Arnaud Vumba pesa loro joloroza émission solo la bien partout dans le monde micro tout ça la baladeur le 23 décembre yango élection salamité tout ba réaction ya peuple congolais pour le 23 décembre to ko bango ceux qui baza d'accord na encore oyo ba candidat nyonso bayokani o ba pesi président Corneille Nangaa chance ya kosala élection le 31 décembre caméra ya bino direct ezana sans oublier avec les grands caméramens ngana benye migolo mwana papa Simon Kimbangu grâce à Masamba balobi yende solution ya makambo chaîne na biso et sans oublier madame je serai biso coordonnatrice Sandrine en tout cas toujours quitta na terrain toujours déjà toujours beta de micro balade boyeba réaction ba congolais ce qui le 30 décembre il y a solo ba ko voter pour le lot toki na ba centre mesusu to kuti ba congolais ba zawana ba voter mais machine zate et le zate mais information ezo circuler nango oya yokaki ayoki oya yokaki ndete à se retrouver dans centre pour c'est la ligne à voter. Voilà fidèles téléspectateurs le 30 décembre le président Corneille Nangaa a confirmé na congolais que élection et que salama et question zabo ce qui salamité kasi sur on a biso ba congolais et vous allez nini président Nangaa congolais nyoso a pris confiance na une semaine où ils ont besoin. Merci papa tous on a besoin on va parce que mboka ezaya yo za congolais na za congolais. Bonjour papa. Oh bonjour. Eza chaîne ozo patrimoine de la minute le banda mboka partout dans le monde. Toujours dans le solo, il y a le 23 décembre, il fallait dire que le monde a tout voté. Mais tu votes pour la nuit. Et bébé, président Nangaa a une semaine qui est tout ça l'élection le 30 décembre pour l'État de Congolais. Réaction des amis, où tu peux voter ou bien aux autres qui ont voté le 23 décembre. Bon, merci pour la question. Comme on a eu M. Dadi, Babinga appelle M. Bakala. Si je peux répondre à la question en général, tout est allé bien. L'élection ça limité pas parce que tout le monde ça là-haut, mais l'élection ça limité parce que on a connu un problème de connexion. La machine sous les allégués au Zika. Bon, on est en train de voir. Hein, selon statistiques, on a moni égosalement. Ce qui ça limité les 30 délais là on vraiment les parce que bimisimbo le délai pour seulement. Réponse en fait ça vraiment. Mais papa, ce total est bien, tu peux dire 365 jours à côté pour organiser tout. Et à 5 sur une semaine, dans une semaine, ça va? Bon, dans la première chose dans le baki, tout est bien, tout était mis en place pour l'élection seulement. Mais vu brûlure à la machine, on a dépôt, on a les ikakiwana. C'est vraiment ce qui a posé un problème parce que là, ma besoin en série, tant singiza longa awati na briko na ke esuki kana briko kune komite mo ateke courir les gâtés. Donc la misala ndeto bazo sala na lobate tozo sala na moni que vraiment élection eza vraiment privilégié. So ça les le 30 était donc janvier au salé, mais janvier était février donc na
naosengaka bana kini bapeuple tout tozala à l'aise parce que eza examen d'état repêchage mpe ezalaka donc repêchage ya bikolo mpe ezalaka comme eza repêchage totalela na Nations Unies peut-être à comprendre biso. Merci fidèle téléspectateur soki nasekaka mpo nazala nanga na kanda te donc eyemba redi ya misi lelo ekomi lobi ekomi lobi wana soki sikoyo lobi wana kuna sege élection ezala te. Voilà papa, bonjour papa. Bonjour papa. Émission ezala mpona bino nyonso eza émission solola bien otaki congolais solola mpona le 23 décembre d'élection outi kovote ou bien oye kovote edede d'élection le 23 décembre eza te président Corneille Nangaa asengaki topesa ye chance tosala yango le 30 décembre dimanche prochain mpona yo otaki congolais analyse na yo est-ce que l'élection normalement ekosalama? Bon, normalement la loi électorale na mpe na calendrier bapesa biso ezalaki vraiment mpona lelo le 23 tolai tolamoni tomonaka ndanga bino le 23 mois élection esalama eza te ti le 30. Bon, en tant que biso peuple congolais na mutu na biso tokangai date kaka ya le 23 maliki aorganize élection te topesa ye mwa chance wana. Pourquoi? Parce que ye aza chef ya CENI quand même akozala na mwa badifficulté moko akutani nango mais ezala te ke soki tokomi le 30 wana abanda komema biso lisusu na batéâtre wana aza lisusu korespecte maloba na ye te mpe aorespecte biso bacongolais te. C'est ça oyo naza nango mpona nanga. sikoyo mpona yo président Corneille Nangaa asengi une semaine 365 jours oyo nanga na bapoliticien bapesaki ye aréaliser te dans une semaine mpona yo ozomonaki ekozala pena ça va et élection moko apaisé et crédible. Bon, toyebaki bien que Nangaa avant apesa biso date ya le 23 wana calcul na ye ezalaki topesa ye 504 jours. Bon, nyonso wana aza na kati ya kobunda na souci na ye mais toyambaki fille moko ozobenga Niki Alei comme agent moko ya États-Unis basololi yango na bimisela biso calendrier wana. Bon, soki eza ke machine ezikaki ndenge ye azoloba peut-être bango mpe bakozala au courant ya eloko wana parce que tolandaki avant te alobaki le 23 ekozala sans excuse topermettre vraiment Corneille Nangaa te asalisa biso batéâtre mais tomoni mpe le 23 wana eleki nango mpona mieti oyo toza lesu ya eloko ya koloba te mais tootala sikoyo le 30 wana. Donc toosenga Corneille Nangaa na motema mawa atake congolais asalisa vraiment élection so asalisi élection te vraiment wana topesa ata 2 minutes te tokolinga teke kuntu aya koyebisa biso parce que mboka Congo eza ni ya Kabila ni ya Tshisekedi Congo eza ya biso nyonso ni ya Fayulu donc mokolo Congo aza te biso nyonso toza bacongolais bapasi oyo toomona mpona mboka oyo tozokufa peut-être ata mosusu nanga nani akufela ata ndeko na ye te na mambo ya mboka oyo mais tokufela bamasa tokufela bato ebele ta mpona susi ya mboka mais ntango toomona azomema biso na batéâtre mobo biso atake peuple congolais tokolakisa mpe ke toa mpe na bolingo ya mboka na biso. Merci toza na bolingo na mbongo na biso eza émission solola bien ozwi so serula nango bopesa merci na masamba mwana papa Simoki Mbangu balobi ye nde solution ya caméra dans le 23 lelo. Merci papa, merci chers téléspectateurs tozobetaka masolo na bapeuple congolais baza awa nayebi te yaya bonjour. Bonne santé bien. Sujet ya lelo eza élection le 23 décembre lelo président Corneille Nangaa apesaka yo nanga na bapeuple congolais nyonso balanda biso libanda que non le 23 décembre qui plaît qui neige élection osalama et dans 2 jours avant le 23 apesi biso lisusu aye kosenga mesure de grâce mpa na yo nanga keno topesa une semaine mpona yo otake congolais yo maloba na yo eza nini na chaîne na biso kaka moko ozopesa bainformation ya bien Congo direct officiel. Non, pour nga Corneille Nangaa aza congolais donc ye mpe amona mpasi oyo biso ya congolais tomemaka moto non oui namema moto ape étudiant Corneille Nangaa aza congolais lokola biso bacongolais donc soki ye azomona souffrance oyo eza bien econtinue ti ba 2020 wana ye mais asengi biso une semaine mpona le 30 élection basala nini toke voter le 30 c'était prévu le 23 to voter mais Dieu n'a pas voulu mais fo nyonso fo tokumisaka nzambe oyo mo ayebi mpo nini lelo to voter te mais
ozomona te ke soki basali boer mosusu eza mpo yo obosana numero ya candidat nao na motu dans une semaine mpo congolais kolala kolamuka trop de drink banini ekosala mpe teke asali yango bino mpo bobosana numero ya candidat na bino non wana mutu mpona numero ya candidat eza nango petit problème parce que mpona numero ya candidat eza nango eza bia na motu neti ngai na numero na ngai ya présidentielle na kovote nayebi eza secret campagne esili campagne otanga numero te mpo toboyi opposition problème wana tobatala te parce que vote ezaka secret ya motu nyonso mona motu na candidat na ye neti tokende abi le 30 eza nango dimanche après dimanche c'est fini soki tomoni ke dimanche makambo esalami te wana peuple congolais ndenge mpe à son âme son excellence Etienne Tshisekedi ndenge ayebisa biso prenez vous en charge wana nene kokoma nini na biso Félix Tshisekedi mpe alalisa biso baponge babebe lelo oyo tomoni lamuka ye seke depuis tolalaka tolamuka nde na retard agki non eza question ya lamuka te soki eza question ya tolala ipongi te mais ezaka baliaki baluka eloko basala en plus je te dis que jusque là nani Félix na lamuka bazaka ini Fachi na lamu azaka ini po so olandi bien baparcours tu ya Fachi mambalobi so olandi bien parcours tu ya Fayulu mambalobi eza nango ezolakisa ke baza ini donc eza nango kaka tolingaka nanu régime en place esa nini ekoya po tosouffrir ndeko na ngai merci wana eza maloba ya bacongolais balobi régime oyo ekoya tokota na régime mosusu parce que na mboka tomonaka mpe papa azalaka mama azalaka soki moko akufi moko asalaka continuité soki lelo yo otengami tika mpe moninga azwa chance ya kokoma mboka kongo eza ya yo eza ya nga eza ya biso nyonso eza ya motu te topesa chance na banouveau figurant mpe baya eloba papa na ngai ancien journaliste ya mboka oyo alobi baprofile misusu tolembi yango tona besoin ya profil ya sika congolais tobetaka masolo bonjour papa mais olati déjà candidat na wana baélection sili faut continuer kaka olata polo oyo eza candidat ya libanda eza ya ate diaspora Brazzaville mposi na congo ezaka ye bapolo ndenge ya mpela ekotaki sujet na biso dimanche lelo ya le 23 eza boye élection depuis ye nanga toyokaki calcul ya président colonel nango ezaki le 23 et asengi mesure de grâce ke not asala yango dimanche oyo te dimanche ozoya otaki ya congolais réaction na yo eza nini mpona le 23 décembre tovote te mpo tovote dimanche oyo ozoya bon nakotala komona ejaka toyaki bamike te ti élection oyo batiki majeur nde moto akovote mineur te ntango oza majeur ntango oza bebeloko ya bomo ntango osali analyse omonaka eza ja bavandisa élection eza te azoluka nde don façon oyo akoki koyebisa biso ga eloko eza te ma azomema biso soki biso tofungoli miso te na temps oyo eza passe mpona biso toyebaka le 30 wana eza esu na rubrique mosusu ekobima esalaka topusana esu na makambo yango mais oyo ngana ezalaka na peuple congolais ke le 30 eloko eza te c'est le moment oyo akobule déjà eloko nini tokosala pour régime en place ekoya oyo nazalaki na kaka lobanga voilà fidèle téléspectateur mpona congolais selon analyse na ye alobi ke le 30 ensuite élection oyo eza nango te bon nga mpe nakoyoza na kana ye parce que côté touti toyebi côté tokende nde toyebi te yaya soki élection eza totaki jeune garçon jeune congolais mobilisation nini yo okosala mpo bokoyisa pouvoir en place mobilisation ekozala mais eza te ke tobana déjà kobimisa ngo boye wana ekopesa bango facilité eza secret na biso ekopesa bango facilité ya koempêche biso le jour onga nde toyeba oyo ekoya donc mpo na yo dimanche ya le 30 congolais nyonso ake kovote mpo bayeba asire biso ke eza le 30 toyozela yango bakende bakevote oyo ezolakisa jake élection eza te po jusqu'à présent na babureau de vote oyo bacentre oyo balobaki tovote ata fiche moko te eza te no moko te ezolakisaka biso tokozala kuna dimanche omonaka eloko ezolakisaka eloko eza te nyonso wana toyebaka déjà toyeba ndenge ya kose positionner. Merci fidèle téléspectateur bino tibozwi chance kolanda émission solola bien eza ya bino bokonsome yango chaîne eza mpe kaka moko chaîne eza kaka moko chaîne eza kaka moko Congo
direct officiel. Voilà, fidèles téléspectateurs, kaka mingi tobisa bino ke caméra selon bien ezosala tour ronde na ville province ya Kinshasa, tozwa ba sentiment ya bato, ba vie ya bato. Lelo le 23 décembre élection salamité, président Corneille Nangaa a signé mesure de grâce ba PCL sous une semaine. Ba PCL 5 quelques jours à réaliser na une semaine. A réaliser tozana papa azo beta masolo selo yi aza congolais, il faut s'exprimer. Côté la biso rigueur te exactement il faut kangatika non oza makambo ya congolais azo s'exprimer. Papa bonjour. Bonjour papa journaliste. Chaîne na biso ya kitoko oza na kati ya France peut se chance ya s'exprimer en tant que congolais. Le 23 décembre tu peux voter ou bien aujourd'hui que nous voter. Bon, j'ai prévu qu'il était voté le 23 décembre, mais calendrier c'est programmé qui. Mais ma petite calendrier à élection électorale ou qui dépendant. Mais typiquement tout le monde qui va changer la donnée, mais puisque tu prends ni pour la écoma na câble, na tango ya boy. Est-ce que pour la donner on a na 21 président république comme candidat, ba ba zo courant de loko wana soit communauté internationale baza en courant de loko wana. Bon, balobi l'ino fait là la force. Tout le monde a le kilo à aussi madame tout yé moko. Il faut la main de la main pour bazoa objectif bazoa le combat se sortir na l'objectif est toujours luka. Et on connaît na luka état de email ou raisonnaka. Bon atanga ni kolega biso ki utanga te. Juste ba tout ce qu'on a compris là-bas. Bon atanga ni mais tant aux amutu. Mais de ce qui bafinga ba oso ba mena ba de chanvre. Mais eso la raison pe malamu ko malgré ba de chanvre. Ba soit disant ba titre académique. Docteur en droit, docteur mais ba réaction ba justement sur ça là, ils ont normalité. Pour oser comme nation. Ils ont dit que la wenge BCBG buto wenge maison mère. Oser comme nation. Pour ceux qui sont nation, était malade moitié mais peut tout ce pimone peut tout c'est ils ont pas passé mingi. Pour même na jungle ba nyama pe bazala mkondifu atamsa zamba. Vous comprenez? Mais quand nous sommes les aînés, on a la zone luka aka ça bien. Ata il m'a laissé mon était à zone là mutu. Tous les mutu raisonner. Pour 80 millions d'habitants. Sur bazo se peine tout moko. Est-ce on va signer makamoko ya sima. Nanga atika o c'est la bisa sala. Afanda mbali batatu europona combination ko raisonner. Ba nanga tu ndi que sima zone mutu. Tout ça besoin de tout ça flammer pour mboga pela. Non. Pour ce mboga zipe so exomati. Tout le besoin tout ça mboka. Ndenge ba lubaki o toza moment ba élection. O toza moment élection. Tout ça quand on rentre mututé. Pour exemple élection mon conseil de kende égalité. Mais nanga afa sima ata sima so nga azo mutu. Et là ozo luka ni ba bale pene yani abusu ça ya yango. Pour il faut que ba ni baninga. Ba ke mato les gars mututé. Nous sommes les Congolais. Ils appellent monter aussi au fond pour te vivre. Moi la biso zambo yabi na biso. Nanga nde aluba akasima kasina lo alubaki azamutu pour l'utiliser surtout faut que bani était dans papa ceux qui une semaine à Sengi a réalisé pour a poussé le sous mois 2 mois au temps de congolais ou était là congolais ngoko banenge nini adopté moni ça va boti moi na yo on se boti moi na ba voici quoi que c'était venir moni mo kilo zali nzame likolo ça tape na se l'état pas zali bon biso to zape apart surtout biso to na part mais là on se baza pe libérer boum pendant on fandi était on a soigné on fandi nyembo ndio na makasi pour mo kilo yetu bandaka yango bon on banoki bazali mais luka kimia pour za malamu pour nanga za famille aza belle famille moi si on biso tout même ministre papa France la France Congo la Congo pour que exige aucun papa et là je sauter mais quel que soit le gagner des choses toujours sur ces zones là. Mais nanga soki ya bien pour une semaine papa on nous est sur nous là on promesse ya galobi nama le père au kosa aussi là mais tant on a moto on a été né faut le qui n'a pour ce côté que pour faire le papa tout à 80 000 d'habitants mboka za mo côté tout ce le congolais et même si on a pour les papa ya pour ba appliquer la mboka là bas profil la siga il faut changer oui donc nanga azanta n'était pas obligé bazoko ko mexer et on va mexer non il est congolais tout fait tous sont les congolais tous sont les pèlerins nous devons se mener là azalité nous sommes les congolais au Mboka Congo ils sont kende exactement nanga le kimia
Voilà, fidèles téléspectateurs, 500 gigas, ma boss. Vous m'avez la réaction des Congolais. Bien le banda sauter na Congo Kinshasa. Tout la commune est maltraitée. Il y a des musiciens. Place grand babiment na matete. Dès tous la réaction et le peuple congolais va vivre dans la capitale de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, papa, où tu veux voter? Où tu veux voter parce que date c'est le 23 décembre au calendrier le président Nandako. Baninga ba se pomolo ba candidat ba sali ba campagne na bango ti lelo il faut tout que voter to voter te autant que congolais. Idée na yo ezani. Na wutu journal lelo na lalaki nango déjà depuis date depuis ba publier calendrier le 23 tikalaki pinya dona na agenda na nga vina no jour toujours que nous pour na président ya sika Congo. Donc les a déception makasi donc ezali ko sakana na ba peuple congolais pour nanga aloba que non à couper ça un seul jour te même au ba tierce de seconde pour na ko reporter l'élection avec l'arrogance azalaki nango azoloba que les 23 qu'il pleuve qu'il neige il y aura bel et bien l'élection mais à ma grande surprise date sango lelo boye qui inaperçu arrogance nyo surtout na orgueil toi le baki nango azalaki nango ko no que ce qui fait batuba na posa d'élection te mais pour naie élection le 23 décembre mais lelo c'est au contraire par rapport à malobanae et en plus par rapport à la déclaration salaki normalement ce kaza mutu ou a raisonnaka bien il aurait fallu tout d'abord à banana na kosenga peuple congolais d'excuse ziba propos na ya banda koloba concernant les 23 mais dommage comme peuple congolais bon bon je le comprends parce que il n'a pas besoin de faire confiance à quiconque donc à ce ça la confiance à mutu morote donc à la confiance na yemoko donc ezamawa donc semi na ebité ceux qui ba kanisa nini so ba zo biso ba peuple moko bidon donc ba mouton na ebité mais ça regrettable. Mais papa, notre le 23 décembre, l'élection salamité, à une semaine, tu peux s'arrêter 500 et quelques jours à réaliser. C'est le yo, toi, les Congolais, tout en appelé. Na une semaine, à réaliser pour une émission qui est le 30 décembre réellement. Élection au salam. Et ceux qui sont avec au sein de troisième tour, mais c'est de grands vers Bissot, de nos peuple congolais. Donc accepter du sous. Je ne pense pas que bon il y a le biais un aspect technique c'est 504 jours à 5 qui on a c'est on Peugeot 504 donc si 504 jours à 5 qui le logo ils ont déjà échec n'a pas normalement il aurait fallu à l'Ubakeno même si na une semaine il faut démissionner na moto yo conscience n'est ça là na mutu oyo aza quand même na considération ya bato il faut à démissionner donc on a démissionné à 7 jours eza nango sumusika te c'est nebi déjà toko ta lundi donc semaine nango ka yango wana soki ekoma susu asengi wana ekomi soki aye lisusu asenga wana ekomi siko baventure parce que l'élection c'était prévu na 2016 ote boye na boye faute de moyens les lobos commis les lobos sur les 30 seigneurs dit que non à sengi les sous là ça montre que non ceux qui ont la justice à sérieux na moka oyo il faut bakangaye voilà fidèle téléspectateur il faut bakangaye mais le président Corneille Nanga aza président ba congolais nyoso aza président na ministre yaza cour suprême donc oyo yaloba yango biso ba congolais to baloba sengi une semaine ba congolais ba pesi une semaine toza lelo le 23 décembre osingaki ba congolais ba ko voter le quoi to voter te asingaki mesure de grâce ba congolais ba pesi président Corneille Nanga conseil pe ezaki le quoi ba congolais ba pesi confiance yo pesa la bango confiance na mutu oyo bango baza na besoin to boye koma ono simba etika ekangaye to ba congolais mutu obanisa na mutu lelo melobi sope ayebi ke no obanisa na ye arobandane obango le société. Merci papa, félicitations, bon dimanche na yo. Merci. Rendez-vous kaka le 30 ya musikate. Merci papa. Ako penga be bureau na biso ezanga pembena na école Maindomba. OK. Merci. Kala peut-être pour les Maindomba tout à fait l'électeur bayaki vraiment le 23 décembre. Mais je suis parmi bateau bayaki na 6h mais
Bachaki Bambila. Sérieux? Ouais. Merci papa, merci. Voilà fidèles téléspectateurs, émission sur la vie et je continue et je solliciterai le peuple congolais compte tenu à le 23 décembre. Le 23 décembre, c'est là qui calendrier ou c'est là qui plafond pour les congolais nyoso. Même na bandako, parce que c'est là qui depuis on a dit le 23 décembre coûte que coûte et élection il faut et salam. Mais compte tenu conjoncture tellement que ça corné nanga, je veux bien c'est un technicien, dans le monde de technique à cause de problème. La machine est utilisée donc à cause donc problème là est causé c'est nous au tag y a un chef technique à 5 congolais une semaine encore il fallait que va voter le 23 décembre à ABC par congolais va passer une mesure de grâce le 30 décembre où l'élection est pour ça la manémoni pour que tu n'as terrain tout après de vie par congolais dans la commune matete bana tout ya matete vous allez banda mboka vous a commune na yo ok na poto tongo tala lelo tala matete solution matete zozo matete bino wana poto bonjour papa bonjour eza chaîne émission sur la bien na kati ya chaîne na biso kaka moko Congo direct officiel tona besoin sujet na biso eza 508 jours présent na masengaki topesi yo esimbi ya 5 sur 7 jours mpona yo otake congolais mpona baélection mpona wana oloba nyonso ezaka basi na bango basi ya nanga na mokonzi na ye kabila donc eza basi na bango bayebaki déjà kino élection ezalaki baza na volonté wana te amour wana ya mboka ke bayoka kimia na mboka baorganize baélection baza na bolongo wana te tellement ke président kabila ayebi déjà keno asasali ya 2 mandat na ye ya boyi ya tricherie parce que na 2006 qui était dans le cas 2011, ce n'était pas aussi long. Mais elle doit pouvoir à ma casse puisqu'il y a dans l'armée. Donc, le coup a dit que non, on a dit, il faut acquérir l'Afrique. Alors, je suis dans Nanga, Nanga va moutouna, il va battre, il va battre, il va battre, il n'y a pas besoin d'organiser les élections dans ce pays. Voilà. Mais, papa, ce que c'est dimanche, le dimanche à le 23, ce dimanche à le 30, il faut la mettre, le tas de Congolais. Soulèvement na bino ba congolais ozali bon obiso tosenga ezaka élection tozala besoin elo mosusu te toalika mosusu te na moko biso oza na armée te tolobani puisque ezo na armée biso oza na armée te toza na police te nsima na biso mais obiso toyebi pouvoir ezalaka na biso population na biso pepe biso nde bato topesaka topesaki bango manda malgré cela mandat vraiment na par force topesa bona volonté te volontairement toza par force donc obiso toyosouhaite kaka ke ndenge nanga sengi une semaine encore donc seleki le 30 décembre élection esalama soki esalami te esaleki bango nde moto baza makambo susu na motu na bango soit aluka lwa bacongolais donc eta nde bango. Merci président Corneille Nanga bacongolais bazo se plaindre trop mpona baélection toza mpe bato toa bacongolais oza congolais bacongolais bacongolais ya mpo na dire tozwa mama aloba parce que eza na ministre moko aloba ali atondaka te soki olia mpe bavoisin est ce que okotonda soki milio na exil c'est mieux c'est bien mais quand tu peux esilaka manda ya leta bapesaka bakolo nango bazwaka ndenge papa auti kolobaki bapesaki bana bezwi baretire bapesa moto mosusu ya système na carte yatiki yo beta kaka carte ka bajonker quel que soit ta problème mboka ngo toa na système ya royaume te toa na démocratie donc 6 il faut baluka ape 9 ozongi 6 on ensemble il n'y a pas de souci. Maman bonjour. Bonjour. Oh, maman bien habillé hein? Merci. Vous avez voté bien ou que vous votez? Bon vote exacté. Vote c'était bon le 23 décembre. Mais le 23 décembre il fallait qu'il y ait vote Zalamé et Salamité. Pour la nuit. Bon compte tenu que notre colonel Nanga a sengaki na peuple na population que n'a pas payé moi une semaine le 30 dimanche on a dit pour que nous voter. siko otaki mama ya bana yo moto bota Corneille Nanga yo moto bota ba président yo moto bota ba député bana ba otosa lisusu bino ba mama te bon bana bazotosa ba mama te ba oyo bango mo bayebi nini oyo bazoluka
mais mwana oyo ayebi keno oyo aza parent na nga aza obligé otosa ye aza obligé otosa parent na ye oyo abombi ye 9 mois na kati ya libumu mais oyo azotosa parent na ye te seke ye moko ayebi keno mutu na ye eza malamu te. Maman, si le 508 jours de PCA qui est à maman a réalisé peu, à 5 millions une semaine, au tas de maman, ce qui sigo, avec au sein de maman, les sous 2 semaines, les sous, au tas de maman, ma boutique, le bout de bout de rabisso, vous avez un bamawana, ou permettre ce que PCA en moto, par hasard. Bon, ce qui a 5 millions sous, toi accordé, moi tant sous. Oyo biso tozokanisa biso peuple eza oyo te bango bazomona bie bango bazosala on sait jamais est-ce que makambo nyonso ekoki eza en ordre ou pas tokoki koloba boye totomboki tosiliki mais soki makambo eza en ordre te ekoki kosengaka ya tozala na patience ya kosala makambo nyonso ebonga eloko basalaka yango ezala makambo nyonso ezala ok tosali likambo mbala moko mpe baresultat ebimi ya malamu mais soki makambo ezali incomplet tokosala tokobimisa résultat nini ya malamu. Mama, ozomona teke basalika système ya bomono ke po oyo bosi na numéro ya candidat na yo oyo lingaki oke kovote lelo est-ce que oretenu numéro ya moto lingaki vote lelo oyo le 30 okoki kokia kovote na facilement? Bon, mpo na ngai numéro ya candidat na ngai nabosani yango te nayebi numéro na ye ata bapusi ata baprojet lisusu nakoki kobosana numéro ya candidat na ngai te. Merci fidèle téléspectateur maman le goût à bosser un candidat na été toujours continue toujours interviewer bateau. Merci à toi mon boss 500 giga balobia même makambo. Maman, est-ce que centre na bino okendaki na tonga pour visiter ceux qui réellement ba électeurs pe ba collègues na yo bazali soki seni affiché lo na po on ne sait jamais bato misusu bakendaka kaka na centre on ne sait jamais mona kaka bo élection ezalaki mais bango basalaki neti ezalaki obetaki mwa tour na centre. En tout cas nabetaki tour na centre te banda ntongo mpe na déplace te nakei pai te nakei korenseigné mpe te naza kaka na ndako navandi toza kaka koobserve journal yango ndenge nini ezolekela biso awa na Kinshasa mais eloko moko nakoki kolobaki yano na nyonso to ezoleka toyebaki ya mokili oyo eza ya Nzambe mokili eza ya Nzambe eza ya mutu te bon Nzambe ndenge alingi adirige mboka na ye ndenge alingi adirige bato na ye alingi adirige peuple na ye ye moko Nzambe ye moko ayebi ndenge akosala na bonzambe na ye. Merci maman, émission sur le bien et c'est pelu au soleil déjà bien Nzamba Pambolawe Abatolawe le de lundi dimanche na yona ngabso tout na ba heure to na voter ceux qui d'élection au pays et kozala. Madame, OK, merci beaucoup, merci. Voilà fidèles téléspectateurs, toujours continuer à interviewer le peuple congolais contenu le 23 décembre pour la élection où le président Corneille Nanga a sengaki ba congolais 508 jours. Yaoundé ekoki lelo l'élection de salamité à 5 sur 4 jours yango au moins que toujours interviewé ka bateau na matete comme na matete. Bonjour papa. Bonjour. Émission sur le bien ils ont une chaîne où ils ont pas monde dynamique au Congo direct officiel. Le 23 décembre le outil qu'on vote ou bien aux gens qui ont voté parce que l'élection fait ça le 23 décembre. Biso nyonso tozelaki élection esalama lelo le 23 décembre malheureusement Nanga a poussé élection alobi ke dimanche alors tomonaki lelo toconteste eza solution te alors topesi toujours chance dimanche ndenge alobaki po tokende toujours na élection na ndenge ya kimia. Le 23 décembre, le seul calendrier au Congolais, même moins de 5 ans, a été l'élection lelo. Et il y a plus le 30 décembre. Numéro candidat aux gens qui ont campagne aussi. Est-ce qu'on maîtrise le numéro candidat bien pour et on soit sali perturbation pour bobo sana ba numéro candidat na bien. Numéro candidat nanga na kobosa nangoti. Quel que soit ta élection exacte numéro candidat nanga na kobosa nangoti. Et ce qui le dimanche prochain, l'élection salamité, à Saint-Denis sur 2 ans, au tant que Congolais, réaction à Jérusalem. En tant que Congolais, non, c'est pas vraiment té. Non, c'est pas parce que Nanga
assuraki biso le 23 décembre élection kozala mais soki apusi sur 2 ans wana vraiment ezala bien te ekolukaki to protester siko oyo olomi contesté oza na armée te oza na eloko te nyonso eza ya bango ozomona tiki oyo bango bakoloba yo ondima kaka bon biso bacivile tozalaka toujours na armée te mais toza na démocratie toconteste na ndenge moko ya bien mpo baoccidentaux bazwa mwa solution mpona makambo ya élection. Merci Montréal balobi chinois de chinois yo omontaka kaka na boutique makambo bokolaka yo talaka yo toza mpe na boss na biso 500 gigants yoka charge azo peser. Merci papa, merci, félicitations, bon dimanche. Oui monsieur Tetikali. Bon eloko esalanga mwa mpasi mokie toza na démocratie nga na kozala peut-être membre ya PPRD yo kozala membre ntan mosusu ya MLC ou la Muka. Alors eloko ekomosala biso mwa mpasi soki oza par exemple membre ya PPRD bato bakomomona on dirait oza ennemi na bango tout ça. Na 2006 tovotaki Jean-Pierre Bemba. Alors na ekomi mpe bapublier tomoni Jean-Pierre Bemba azwi te l'air azwi te après quelque temps toyokaki ke azwaki chèque blanche esalaki biso mwa mpasi parce que nga navotaki Jean-Pierre Bemba 2 fois élection en 2006 esalaki 2 fois ovotaki 2 fois filé. Oui na 2011 si je me trompe pas navotaki Tshisekedi abimi kaka te. Alors eloko esala biso mpasi bato tovote baobima te. Alors nayebi te cette fois-ci je vais voter pour Shadari. Donc pour nayo point de vue nayo voter Shadari c'est que aussi basoki to yango to oyena kana po ozana sur soki. Bon ce que monique na biki na voter Shadari ce n'est pas dit que nga na voter Shadari yo voter Shadari non. Eloko poussé que na lo babongo na 2006 tant on a voté Bemba balobi ke Bemba zui chèque blanche et ça lenga ma passe. Na 2011 tant on a voté Tshisekedi chèque blanche. Non Tshisekedi alingaki amema politique na ndenge ya comédie azotinda biso tolala ponya babebe azoloba na biso susu tokende tokangela ye mutu wana tandis que nga naza civil na okende okanga Kabila kuma. Alors c'est la raison pour laquelle voilà fidèle téléspectateur on a boyoki motu oyo akovote motu ya FCC aza na libre to na démocratie yateki fo batio bakraka batio GP revolver vote kaka non aza na ye congolais lokola congolais nyonso ye selo ye numéro na ye boyoki kombo atandi tosala campagne te parce que campagne esilaki déjà tozobeta masolo ya bacongolais toyeba bapoint de vue na bango. Merci fidèle téléspectateur émission soloba bien toujours micro nango eza toujours na commune ya Matete tokomi na quartier Mboloko place ni ebisa bagrand tobeta masolo ya élection le 23 décembre lelo bato bavote te mpona nini bavote te président Corneille Nangaa asengi mesure de grâce 508 jours bapesaki mpo bacongolais ekoki lelo akoki kaka koorganize baélection te asengi sur une semaine donc akomi na ba 500 et quelques mais lelo micro balade totambwisaki na ville province ya Kinshasa précisément na commune ya Matete tokomi so na quartier Mboloko bajeune moko ya so akotaki dimanche balataki bake na bango kovote ezwi bango kaka temps ezwa mpe bino tente parce que par rapport bonjour congolais. Bonjour. Selon la bien eza pena na yo osola otaki ya congolais à propos ya baélection le 23 décembre outi déjà kovote ou bien ozolingaki kovote mais biso nyonso toyebaki tovote lelo mais tocomprendre te tolamoka na ntongo boye mambo élection ezali te baprocédure une semaine je pense que nayebi te soki mpe une semaine oyo tozozela dimanche wana soki élection kozala to ekozala te mais en tant que peuple congolais asengaki 508 jours bopesaki aréalise te ayebiso na 7 jours mpona yo otaki un intellectuel ekosimba mais nazondima te kosimba parce que soki olinga kosimba bajour oyo bapesaki yo ebele akoki te bongo oyo une semaine asengi est ce que kozala vraiment esolo ye azongi benga technicien azwi komoko bamachine eziki tellement technicien nde asengaki une semaine soki ezalaki ezika te lelo le 23 décembre tolingi déjà tovote nyonso wana eza barumeur na bango
azana ndenge ya kokimela su te yango moni akomi na suka fo bakosaka ke bamachine eziki mpo bazwa moyen ya kokimela vote te même si élection ezala te toza su na posa ni ya ye ni ya kabila batikela biso mboka na biso moto biso tosala nini bango mpe bara bacongolais nizolongola bango bacongolais mais un vrai congolais kolinga te baninga banokoma oyo azolinga baninga banokoma seka aza congolais te temaki azonokola biso seka aza vraiment congolais te parce que sentiment na yo soit kalme na yo eza nini vers politique oyo ezosalama na Congo Kinshasa kanda na ngai to sentiment na ngai eza kaka ke batikela biso mboka kimia balongwa parce que batikelaki bango temps oyo ya kotravaille basali eloko te na Congo. Merci fidèles téléspectateurs, on a congolais, moi on a ma tête, bon avant on a ma tête, ma quartier Monaco, à petit point de vue. Bonjour congolais. Oui, bonjour, merci beaucoup. Et à Melon, à Malien. Bon, je suis pas malais, je suis congolais 100%. C'est un congolais 100%. Vraiment. À propos le 23 décembre, pour l'élection, président congolais Nanga, apesa biso ba date tellement ébélé depuis 2016, 2016, 2017, 17, 18, 18 on tourne vers à la fin. Le 23 ils allaient confirmer tina mutu ya bana ba 5 ans que l'élection est le 23 décembre a réalisé à ce monsieur Nazi de Grance il y a une semaine au temps qu'un congolais n'a habité langue de facilité à s'exprimer selon la bande partout dans le monde. Bon, premièrement, je demande d'abord merci à la presse n'est besoin sous sous opportunité parce que c'est le seul moyen à recoter dans la conduite de la presse. Le problème est que au moins tous les Congolais s'entendaient qui l'élection fallait le 23. Alors dans notre grande surprise il n'y aura pas encore les élections le 23. C'est étonnant. Pendant le jour où c'est combien 2 ans, si 508 jours. 2 ans, plus ou moins. Élection exatée. Comment? En tant que va faciliter biso, moyen, tout ça c'est élection. Oui, on a accepté qu'on ne peut pas être incapable d'organiser l'élection à biso. Alors, bapesa bango chance ba organiser bango moko pe bandima ke non ba ko sala capable pour na ko organiser ba élection. Alors tout comme on a le 23 avant que tout comme le 23 il y a beaucoup de personnes au babimi lelo beaucoup de gens babimi ba lobi ke non faut pas qu'il ne ko voter parce que lelo ba biso que élection c'est vraiment étonnant. Bon au moins un vrai Congolais peut avoir toujours des soucis pour ça. Ce n'est pas facile. Depuis si c'est 2000 combien là ou 1900 combien qu'on puisse être toujours dans les souffrances, ce n'est pas bon. Alors il y a beaucoup de mamans qui ne travaillent pas, beaucoup de papas qui ne travaillent pas, et surtout nous les jeunes. Si tu vois dans notre avenue ici, il y a beaucoup de gens qui sont les chômeurs, le papa, le maman, même nous les jeunes. Donc c'est là vraiment se passe ma casse. Le toki que le 23 euro, il n'y aura pas des élections. Ça lui vraiment passe ma casse. Bon, na équipe proposition moko nani phrase moko aussi le bakuna qui non ceux qui élection exact ceux qui les 30 ceux qui peuple congolais aux alandeni. Mais là vous avez dit qu'on puisse vous donner une semaine si je ne me trompe pas. Une semaine pour na élection zala. Bon, na une semaine on a bosengi soyons francs na bino na biso. Ah bon, on dit qu'il y a une semaine on a beaucoup organisé. Ce qui est que dans une semaine on a beaucoup organisé et que le peuple congolais se révolte. C'est même bien que tous en a raison, tous en a tort. Parce que le choix est clair. Si vous n'organisez pas les élections, le peuple congolais va se révolter. On a vraiment exact clair, révoltation et causale. Ce total arabe ceux qui plaki bango likambo ezalaka toujours bakokisaka kaka yango mais biso so bolaki biso gouvernement na biso incapable, les autorités incapables. Donc c'est ça qui était comme avis na part na ngai. Voilà fidèles téléspectateurs, émission selon la bien dimanche le 23 décembre et comme la souka si je na biso beaucoup mais la biso na site na biso
tozana pour bino ba contact ezana bokoma bobenga et ça la bien ezalaki le 23 décembre il fait l'élection salama et le président Corneille Nanga a réalisé en moté à Sengaki mesure de grand skenon le 30 décembre c'est le dimanche prochain de l'élection et salama yango question za ceux qui est salamité Congo na biso ya lelo et le ba kulutu na mai tokomi wapi Congo bazome mango wapi. Merci na staff technique de Bimba obazo qui chance ya ko accompagner monsieur Solola bien partout na commune matete ndenge demande ba parcours to sali to soki sango na mbolo ko place ba artiste nene babina et puis ça va nous passer donc pesa merci na le grand caméraman oza sima caméra nani grâce moi ben mona ya papa Simo Kimbango Masamba balobi yelle makambo yelle solution makambo sans oublier le boss 500 gigas Arnold balobi yelle makambo et sans oublier Montréal hein ma soit simbi machine il est ma o ende besoin to sala ngolo et continue le consommer le et ça bien ma casse parce que ye babe na raisino vesino tala ce que vesino a montara na butu yo na ngatolali azo monter azo kotsa et sans oublier madame ozo géré chaîne na biso na Congo Kinshasa hein madame azana et ça la bonne joie de Sandrine hein madame Sandrine émission ya lelo comme na suka en tout cas deuxième numéro donc créer le bino sixième de ceux qui peut aux la sixième juste sur la biso comme la biso tu va un peu exploiter on ko palper on ceux qui aux réel tu quittera na terrain parce que biso bon la biso aux terrain trop plateau to kini plateau pour au la fond vert maintenant le bas 500 gigas mon boss a eu trop plateau et vous autres merci fidèles téléspectateurs émission sur la bien dimanche au comme la souka deuxième numéro concernant makambo to beta le 30 caméra ngana masamba mwana papa Simo Kimbango to quitter na ba centre réellement to la soki nanga a ko réaliser la parole na le 30 décembre 2018 en tout cas merci à vous fidèles téléspectateurs au revoir.